kaka eza bolingo te mbate kusiene eza kaka moko oyo ekangi monde tie kini London News TV mbote na bana nyonso ya Congo Kinshasa, bana nyonso ya Londres, Angleterre, la Grande-Bretagne, partout dans le monde, Congo Brazza, Congo Angola, partout bozali, topesi bino bambote ya ebele kolekolobi de mikolo yo, ndeka balobaka na poto malili na Afrika moto, mais na mona yo sabino ki na Afrika pe malili ebandi, malili ya dégâts, vraiment bana Congo Kinshasa, bana poto nyonso. C'est un vraiment il y a voyage sur l'évolution bino parce que moni makambo zo leka na mukile belé bobi que tozana ba coronavirus donc tout ba la vie maboko mikolo ba cache né mais to le biso malgré makambo ba corona ba nini ki London News TV tozaka na terrain pour na kozela bino ba news na musika mama pelle gankosi mabidi mbote na yo papa papi photo tulomba mbote na yo ki London News TV bazo kita partout tozo kita partout. Donc, les grands réalisateurs, frère Yannick, vraiment, Tumbu, donc, les réalisateurs, tout, mais à ça, on a terrain, pour nous donner une image, pour nous donner une maison, les gars, na Congo surtout, vous voyez que, bateau Pandazandu, bateau Akufi, mais, tout ça, Kawana, qui l'ont de nous TV, pour informer, vraiment, tous ces gens qui s'abonner massivement. Donc partout vos alliés s'abonner, vous avez nous bien, makamba bien, il y a quand qui London News TV. En tout cas, vous allez décider. Alors pour moi lelo malgré ma lili makasime Montréal azawana, ngamu na zawana donc tricot vous senti donc to ba lelo en tout cas to la tête, toye comme on a maman na biso Julien. Vraiment, on a été calaté pour découvrir maman Julienne, pour maman Julienne peut pour découvrir maman Julienne à Zanani. Maman Julienne à Zanani, à Salakanini, peut donc pour découvrir. Je crois Montréal, tout comme passe maman Julienne Azali. Voilà, pour nous tous ça déjà na maman Julienne, donc tous découvrir Nganabino ensemble. Maman Julienne, mbote na yo. Mbote papa. Vraiment, balandia ya kin London News TV, basé be na mukili mambazo landa yo. Tu sais, maman Julienne a nani asalaka nini pe professeur maman Julienne a nini ngai nazali handicapé ngai na yekola musala ketonga bilamba bakiti batape bilamba bakiti ya batape natonga kape na machine na mega kandambo pe nazawana naza mama légionnaire na sambla na catholique na sala ka misala na ngai na pande na bakoko na ngai na pokola bakoko to pande na bango awa kasi nazana mikakatano ebele nazanga ka biloko ebele nani bujui ezalité moyen na débrouiller pona na débrouiller ka tiaka moi iloko na porte kasi mbongo ezalité ya ko débrouiller kulia na ngai ya pasi misala na sala kana mikakatano ndako pe ebeba itangaka mingi pambuka yangwana misalanga na salaka yangwana naza kolela na bino batu basali nzambe ya pambola ka bino nimtema na bino bosunga biso na bapasi o nyonso tuzana ngopa pasi za ebele. Maman Julienne tonto ba difficulté nini oyo tanto to moni machine ngoza yo machine na luwa kango luwa on a combien boy na 8000. Siko maman Julien tant on veut louer la machine on a 8000 francs congolais lokola $5 mais ba difficulté no kuta na ngota ngotongaka singa nini machine singa mafuta est-ce okuta na ba difficulté nso wana salaka na ngai wana ukomona singa mbongo ya kusombela ngo izate ukomona tamu susu ilamba pona na somba ka ba bitende na batailleur ukomona tamu susu izate mususu ya mikemike beza kutekela ngai ba difficulté ya basinga ba biloko yo batonga okatana makambebele kaka na machine ba tolingi toyeba ensemble maman Julienne est-ce que maman Julienne a botama handicap to ezaki coup to accident oyo yaki tangu abandai kokola na botama bongo na mama na ngai accident te na botama handicapé. OK, je crois bozolanda maman Julienne a bien botama handicapé mais je ne sais pas maman Julienne est-ce que nenye
ozo vivre na vie ya handicap na yo, est-ce que déjà ozala na soit na vélo pour na moyen de transport, est-ce que ndingo vandaka boye so na bezo kende soit ko kende kolela na bandeko bakufeli to ko kende ko sepela na bandeko ba sepela, est-ce que moyen de transport ni utilisaka vélo nazalaki na vélo ekufa bato bazala ko edengai basango baza ko pesa nga vélo mususu vélo liboso eutaka na poto tango eyaka vélo wana esalaka 5 ans eye kokufa ale basango basombeli ngai vélo mususu alibe kosomba mususu ekufa natambulaka lisusu te moyen nakende kotambola pai bato bakufili eza te nsoto mpe koma maladi nabelaka tension esitoma rhumatisme sikoyo kotambola musika nakoka lisusu te nakenda kokuta lisusu na baninga te atari wata nini navanda kaka boye. Alors bana de princesse bana ya pipe 3 partout boza na mokili mobimba je crois bozomona toza awa epai ya mama Julienne aza mama oyo aza handicapé mais bozomona bato ebele peut-être baotambola makolo mibale mais baosala buzoba bazokende koyiba baokende kosala ba n'importe comment bozomona mama aza handicap donc aza na makolo te mais azobunda nango na machine oyo et puis azolobaki machine yango adefaka. Alors mama Julienne ayebi te mama Pelika Nkosi aza na Londres papa papi photo aza na Londres. Alors oyosenga nini pa na bango parce que baza bato basungaka bato mama na tango biso toye c'est que toye po toyeba difficulté noza nango. Alors to na besoin toyeba ozosenga nini na bato baza na poto na papa papi photo na mama Pelika Nkosi ozosenga bango nini basala nini pona yo basunga ngai masini vélo mbongo eloko bakokoka basungili ngai pona naza na pasi na biloko wana ndako ekufa vélo ezate machine pe ya kodefa na defa kango yango wana ba difficulté naza nango na kolia na ngai ezaka pasi makambo nyonso wana basunga ngai baluka moye bakosungila nga bango moko baza koyoka mongongo na ngai oyo naza koloba yango wana basunga ngai naza na vélo te naza na machine te ndako pe ekufa mbongo pe kosombela biloko na koteka kolia na nga pasi yango wana basunga ngai. Est-ce que toko koyeba babiloko nini deja mama Julienne asalaka oyo toko mona ta na bilili biloko mama Julienne atonga soki mwana azaki alakisa biso place ezali ok bana ya mokili mobimba je crois bozomona biso toza awa epai mama Julienne donc tozo découvrir ngana bino ensemble bamisalo mama Julienne asalaka papa papi photo mama Pelika Nkosi donc je crois bozomona awa toza pa mama Julienne donc naebisa bino kata maya komela awa na kopo na ndako eza te donc bino nde bolanda biso na mokili mobimba vraiment bato kosunga bangoyo bato koyokela mawa bangoyo bato ya koya pona kosunga bangoyo mama zolela machine oyo kaka ya pamba oyo batekaka soki $100 aza na ngote aluwa yango $5 soko mama boye akozula $5 wapi pona koluwa machine oyo kalata so tolunga bazo kobotole yango bino bozolanda bino nzamba pambola bino bosunga mama oyo vélo apamba aza na ngote aza na posa kende église akokende église ndenge nini aza na posa kende kotalaka baninga akokende ndenge nini pasi aza na difficulté nyonso tala ndako mobimba olene place mabaya tomoni babambu ndako ezotanga madusu boye te vraiment bino boza na mokili mobimba nzamba asunga bino de façon que to découvrir ngana bino ensemble mama Julienne asalaka biloko nini mama Julienne siko expliquer biso tango osalaka obandaka na ndeni po oyo abenga ngo nini oyo nap obandaka ndeni po ekoma boye expliquer no bato batala yo balanda no malamu na bandaka nanu mwa chaîne muke na tia chaîne muke ale na bande kokotisa singa na bande kotonga na ale na kabuli ba kwe 4 na bande kotonga ndenge wana tiye ko ya munene ata ye kozala ya mesa pe na kukende kaka ndenge wana ti mizile na ngoi koki na kati na tie marenda siko nengo sala boyote na combien ona teka kango na 800 francs mi balé 1500 non 800 francs oyo bozolanda biso eza na 800 francs donc mi balé soki atango mi balé boye ekomi na $1 donc 1500 francs lokola $1 donc je crois bozomona ezaka na basinga mama eza boye non tosombaka basinga wana buli bosombaka combien buli oyo tosombaka yango soki moto ya malamu atekeli yo na tosombaka neti elamba voilà soki moto ya malamu 2000
osomi na 2000 ntango mosusu mpe 4000 basinga tosombaka ya 4 ya 5000 mpe ezali. Je crois Montréal, au mon tonga. Crochet. Tonga mère, dans la crochet mon gars, dans mon mystique. Donc je crois Montréal, il y a ni Gitsumbu dans les lieux déjà forts. Mère a dit, oh bah somba on a 2000 francs, mais ça peut nous tamuter à 4000 peu moins qui dit va payer 5000. Mais si nous venons que mère a la difficulté totale. Donc bandeko tout bozolanda biso vraiment je crois bozo mona donc nazana maman Julienne abisinga o asomba ngo na 2000 francs so muta malamu do so muta kanda ndeka le congolais comme ni ma congolais au mona oyo 4000 5000 mais je vous dis que maman na ba difficulté mo boye ya makasi tanga nga sombe loko na 5000 patika na nini hein bana mokili mabozolanda biso vraiment tozo mika ko citer je crois tozana maman Julienne alobi ba nap o bozomona ni ba ale boye ezana na 1500 francs congolais le quoi $1. Tonto maman Julienne est-ce que au ko sala pe ya mo munene ba tsepe na mesa nasala ka minene kasi nde toboya kapona mitalo tolingaka balingaka te tosala kaka ya mesa ya moke mesa ya munene tosala ka disute pona talo totiaka balingaka te pona biso singa tosombaka cher bongo bango balingi mbongo moke nana ko sala. Siko maman Julienne nga vanda ka boye banda tongo tipo quoi est-ce que na santé oyoka nini santé moye te na bela ka yango na yebisi yo mukongo estomac tension rhumatisme nzoto pasi tango mosusu soko ujuta ulali kaka awa moke pemisi mukongo yango na koma na ngai kaka muntu ya pharmacie ko sombaka bakisi na melaka pour la santé. Montréal je crois ils avaient poussana o to mona bena maman ninga zali po ba toujours baté maman za na makolo ba benye na musika kaka ba ya pena ba muni maman za makolo te azo sala musala na ba difficulté nyonso mais je crois ozo déjà ndako mona maman ndaka difficulté donc même si na ba water close ozo filmer ba bena ki maman za ba difficulté mutu malom pa ko ba ke no ngai na zaboye na idée maman na tonga maman douche moka bien pour azape na ba condition bien ba condition hygiénique ya bien mon petit peu mon tout na simakuna otala ndenge wese zali vraiment atana musiko bendango OK bato belé baloba OK ba infirme to ba handicap peut-être ba balaka te ba botaka te tout découvrir penga na bino ensemble. Est-ce que maman Julienne a kola ki lokwa mutu nyonso jeune fille nous kolaka malgré infirmité na ye mais est-ce que maman Julienne azalaki na ndako libala nazalaki na ndako libala mubali ya mundibu tobota bana kasi tangu na bota bana wana mabota 4 ale libala pe aya koboya ngai azwa mwasi mususu kala ngai na somba lupango oyo na mbongo lelo naza kusala na foyer ya katoliki yango wana nazulaka mbongo wana baza kufutanga naza kubomba tangu naza kubomba na kubombisa na basango tangu nazwinda mbongo na kusalisa kusomba lupango oyo na sombe lupango ti na kusomba basima na salisi ndako maleme na ndenge naza kuteka ateka na wenje ya dikoloko na nateka na wenza prince ala na kuteka na maternité na kusala pe kuna na mema ya biloko na kuna yango wana somba lupango mobali tokabona kala. Oui, maman Julienne abi papa babotani bakabona kala. Na tondo ba maman Julienne abota bana combien? Basi combien pe mbali combien? Nazana mobali moko basi misato. Maman Julienne abota bana mine, mwana mobali moko pe bana basi misato. Tondo basiko boye. Maman Julienne akoko pesa conseil nini na batu oyo peut-être bazape nzoto makasi po maman Julienne azolela ki nzoto zo déranger, santé zo déranger. Makamno sur a senti nyonso mabe mais azo forcer kaka azo forcer nzambe azo forcer kaka po kaka azo ata kwanga kolia maman Julienne akopesa conseil nini na bato wala ndona mukili mobimba okoyebisa bango nini na koyebisa bango nyonso oya pasi babomba kango pasi wana okobomba okopesa kama makamno nyonso na nzambe o débrouiller kaka na ndenge ya nzambe ya spécial makasi sala
po nzambe pe alobaki na biso te sala na mutoki noyo bongo kozwa po kozelaka batu oyo ya fami bakokipe na bango yo te kasi soki oza kosala oza koforce nzoto na yo malembe okozwa ngai na bandaki kaka boye ndenge na yebisi bino na botama boye kasi na ngolo ya nzambe nasalaki nyonso yango wana peti lelo yo naza kosala mpo na koluka eloko nanga kolia naza kobunda na maladi kasi naza kokipe te na kosala malembe. Je crois bana ya Congo Kinshasa, bana ya Londres, Grande-Bretagne, mokili mobimba bomonaki biso toyaki komona mama Julienne. Je crois boyoki o mama Julienne alobi kolobe bele mbanga pasi trop parler peut tuer, mais je crois mama Julienne azaki no pona koyebisa bino eza oyo boyoki wana vraiment na ebite mama Julienne biso tomo komona suka mais lobana suka ekozala nini pona bato nyonso baotala osikoyo o bazomona yo na mokili mobimba ongobisa bango nini basala nini pona yo na yebisa bango basambela na bato na biso nyonso oyo baza na mokili wana asunga bango pe babatelaka biso nzambe pe abatelaka bango soko nzambe abateli bango apamboli bango biso pe tokozala bien ye mutu pe oza kovivre na mokili fo ozala motema malamu na bato nyonso ifo kozalaka motema malamu mutu nyonso komona zala na motema malamu kasi kozala makambo mabe te aza koyebisa baninga nyonso bazalaka jalu songi koswana kobunda kasi wana nyonso eza mabe tovandaka kimia na mokili tozilingaka baninga na biso tolinga pe nzambe na biso po nzambe mutatie biso na mabele oyo soki nzambe azali te okoko vivre te. Parce que maman Julienne aza pene ba souvenir a bien banda zaki elenge tia ko mukolo ba souvenir ya malamu oyo e marqué na vie ya kitoko tango ozo vivre na mokili ya nzambe est-ce makamuni ya malamu oyo otika na mutema na yo. En tout cas na sepela na makambo kaka oyo ya basango ndenge baza kosala ba masere baza kusunga ngai makambo pe bele na misala na ngana za kosala pe na sepelaka yango nyonso bato balakisa biso misala oyo na sepelaka na bango pe na tikala na elembo na bango na mutema pe na tangaka bango pe nazali boye bana pe na sungi na kisenzo na banga moyi oyo na sungi bana ebele ba mususu baza kutinilanga biloko baza na poto na yebite akenda poto na lukaka mwana wana na mona kaiti ntoka akenda poto koyo kaka mutu ayeka ndenge ka bino boye bayi kutala ngayo tukutala yo makingani mutatindi biso akoma na poto boye atindi biloko boye ngai na mona ka esengo ngai na zaliawa na mona ka esengo po na sungi bana ebele ya wana kisenzo mibali ya basi ba mususu baza kende classe na mwana na ngai mubali wana yo yebaki malweke te na yebaki bakokende na classe na baninga bakuya awa maninga bakuya kujwaye tango naza kukamata mbongo mwana kenalia na classe ali rapesi pe muninga ne wana mbongo yango wana pe batu wana bakulia awa tiba sunga kangai. Alors isa pena ba souvenir à mabe ya pasi o mama Julienne atika wana mutema o etaki tango mama Julienne akola na mukili ezana makambo mususu ya mabe o tili soka raisonnango nzambe pona ni boy ezali makambo ya famille kaka ezana kaka ba maladi ezali bele nazalaka na susi kaka pona kozanga bandeko na ngai tobotama bakufa susi nazalaka nango nazana bandeko ya mususu na mabota mususu na libumu mususu kato ya mama moko tata moko na tikala ngai moko bala na boti bana 4 wana nde ba uti na libumu na ngande wana bandeko na ngai ati oyo babota mina mama leke mama kulutu bazali yango wana susika esalaka ngai pe passe esalaka ngai ko ndenge yo moko lobi kutambula te muninga na kuna tosanga na kana yele ngomba ta musu to yoka na ka bien akufili ngana komi kuna te na mona nite tang mususu nani liwawa na pe ngai liwawa na inifona koma kasi ukokoma ndenge nini makokeza te ukokoma kuna ba difficulté yango wana kana zala kana bele en tout cas nazalaka na ba difficulté ebele nazali awa mwana ntsuka na ngai otuvandaka na ye abondelaka ngai kolelaka te mama vanda kaka lokola oza kolia mwa moke kolelaka te
abondelaka ngai yango na difficulté ezalaka na ngai mingi. Merci, merci. Vraiment, maman, tant que vous avez même ngamoko, nazali boso na bino, nazo ka pasi makasi na mutema, mais nako sengela maman. En tout cas, biso nyonso to senga pa maman Maria. Tozaba na maman Maria, je crois maman peut omoni aza moko ya ba catholique. Donc il y a maman légionnaire a oumeli vraiment na makamba tali église catholique, mais boyo ki ninga loba ki ne bandele awa. Et moyen de transport na aucune église et ça société. Donc aza pena par terre. Na osenga na bino partout bozolanda biso. Maman Pelagine Kosi. Pelga. Papi photo. Tala maman Gilene. Bilanga ya malamu ya kolona ya ngoyo. Bilanga malamu ya kolona ya ngoyo bolona. Tango aza en vie bolona. Bolona bozela te lo boyo ka kona maman Gilene akufi. Abokumoya na mituka talo, bokumoya na banini to ya kota fololo te. Alia. Mama Gilene na bota mi na mvula nini pe sikoyo akomi na âge nini? 44. Na bota mana 44. Abota mi na 1944 sikoyo to comme na 2020. Donc je crois déjà Mama Gilene a aucun déjà. Donc il y a pas à dire. Donc bino bozolanda bomoni. Vraiment to komi na suka nyonso elobami déjà totiki sikoyo makambo nyonso na bino bozola na biso na mokili mobimba bino bokoyeba bokosala nini. Papi photo Pelga Nkosi maman Gilene ye ezalaki tozwaki tembele poto oyo komona maman Gilene, mais lelo toyebi tomoni maman Gilene yeyo vraiment bopartage kolela ya mama oyo partout moto nyonso aza na bolingo ya kosunga mama oyo bozomona lopango na ye. Donc eza kaka donc eloko osala eza te Montréal, moi pour nous on a donc au talaka ne mère ça donc moi mbila au sera ba bouti atina kwa teki azumule ko lia donc aza pena na difficulté ba machine bo sungena ba machine donc les autres ça que ce gars na machine ata mine to mitanu c'est gars pena facilité ko zo bana misala bazo tonga pe azola ka bango ndeni batongaka ba nap oyo e ko sunga pe biso na bandako eza bandako mususu au mona bana miki bazo na tabakiti mais soki na pesa likolo qui te robé te soki na pesa likola mesa au moins peut-être boté sani ko li soupu et tout en nappe. Donc moment ça a besoin à ça la plus que oyo ça là mais azana maquillage matériel. Merci bana nyonso ya photo bana nyonso ya Congo Kinshasa angola partout de la biso. Bana besoin sunga maman Gilene. Bozana besoin sunga ye hein. Donc boko benga biso kana numéro oyo plus 243 82 43 13 292 Tobandeli plus 243 82 43 13 292 soki bo bengi biso bo yebisi biso donc to bo bengi Piper Trust. Donc Piper Trust boko benga bango pona ko contribuer pona to sunga maman na biso Julien boko benga Piper Trust na plus 44 74 047 075 29 na bandeli pour la compréhension plus 44 74 04 707 529 nzambe apambola bino mama Julien poto kabwana oropesa mbote. Merci na pesi mbote na bana nyonso bana ya poto ana Angola ana Kisasa na Congo Kisasa na kupesa mbote bango nyonso tika nzambe apambola kabino mbote iluveni kwa beno babonso no mbote kieno bika nzambe kalusaku muna bika nzambe kalu yikila mamonso no makondolo bika mfumu kakala yeno mvuya mvu bika nzambi kapambula beno babonso no yebana yebeno bakento yebatata Kinshasa kumputu kuna kulwena ye kwa kukongo kutwena beto ye kuna Angola mbote luveni tondele et kabuli pona kukuta na mama Julienne vraiment sololi en tout cas boyoki moko oyo mama Julienne le commentaire à en tout cas bosala mo eloko
kosala pe